comprendre ba semba te vous avez ba master bu bebani et simbi na ngote mutonto sa vina yes qu'on a pas na ya ko kalikambwana te amu que so ba bondi so ye mu ko simba ta ki sa recrutement ba nso ba ino ba sang ba sa l'école ba tang sa bat mabina ya boko zwa te na beleva no bozo pesa ko so lingi mutu te c'est bon lingo na kwa na yo comment que luka batu ba linganga te bosanga bo sa école boko matangai obinga comprendre ba. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir. Balobi ça dépend kaka ya air vraiment oyo beaucoup tani na libako ya émission na biso la famille. Tolela bino ya trop babi ba pêche love boza. Ba pêche love so bozela en tout cas. Moi bah j'aime ça là bien bah j'aime na bien ça là qui to comme c'est ça là lengi parce que oh on to mo na babi mu pêcha. Babi mu pêcha. Hein? Ou atika succès na défaut alors continue toujours à na chaîne il y a ceux qui a film pied mais alors continue toujours comme ça succès c'est qui ba msu merci ba kotanda mais yé oh ba film oh ni la kindani capable mais a toujours comme les est toujours au top. Voilà la famille en tout cas to possible no mbote ne kana bandimba mo po bisengo na ngo zo idete kaka mu pesha na pesi bino mbote na pesi mbote na la famille libota mobimba balobi famille libota tout le monde est famille libota vraiment ba mbote na bino na pesi ba mbote na ba pesha love na pesi ba mbote na ba dinachou na pesi la patron na mbote na pesi paye moko balobi mama Irsil peshanga mbote na pesi dina na balobi ba dinachou mbote na bino biskapi bozwa mi vraiment na pesi ba artiste na biso nyonso ya Congo na pesi bino ba mbote ba gros bisous ba oh ba linga biso na bino pe bolinga biso te biso to linga bino to linga bino parce que toza ka ba congolais tellement que nous sommes des congolais to linga bino ka bongo bino bolinga biso te biso to linga ka bino yango to pesi bino vraiment mbote boya ba mbote na biso balobi merci na nkolo Yesu pesi biso pe mana ba moi pona ko ya koloba babi yende solution yende finale babi nzambe nde liboso sans nzambe mobulu sans nzambe mabiso metozate mais so tozo persécuter car la mokili c'est parce que nzamba zali voilà bambote vraiment et puis to bosani te pona koloba na bande ko na biso nyonso en tout cas to ko consommer film na biso na chaîne na Belle Vie TV babi Belle Vie TV nde makambo babi kuna somba film ekota kuna ya ndenge na ndenge. En tout cas, ce qu'on a la jamais de si. En passant, bande ko to yé. J'espère que bino moko boyoki wana balobi Irsil peshanga mobutu na bango bande ko aye ko éclaircir biso makambo. La famille vidéo na tie outi na page ya Irsil peshanga ye moko peut-être boloba na créer ça boko ti na page na bino mo bomo na TikTok na bino mo bomo a posté vidéo oyo na maloba oyo la famille. Alors, ngato na mona ki en tant que analyste na baki non il faut na ko sela ngo analyse il faut ko sela analyse ba maloba oyo tozo chaka ngo pamba te to mona bat na TikTok ba koler maloba mo bati acha ngo na tina bat bacha maloba pamba te na Facebook ezaka na tina so muta chonga sepe na maloba mo ya moto moni chalenga belvi ndenge beti ndenge pesi to moni yango bato belé ba saleli yango ba chaleng parce que maloba wana ezaki touchant et touché bato yango celle qui bato ba saleli ba yango chaleng et puis bato ba leçon ebelé scope to moni pe ici pechanga pe azi maloba pe atie bandeko nanga ça veut dire Elingoloba, il y a quelque chose à l'obiongo penza na bakolo nango donc équipe na bakolo nango bisika bazali vraiment bazui yango penza bazui yango en tout cas pour ne pas mâcher les mots la famille biso to bien internet nezo kende les bi réseaux sociaux kende biso to ndenge relation o ezaki entre X pechanga na sila bisalu. En tout cas, on a écouté ezelo komoko tokoki ko marché moté tokoki pe ko contredire pe malobalanga pété bato mosusu eza vrai. Alors to yeba kinde bazalaki o ke zongi o sokaza koto pazali dans ma passa quoi voilà. Alors le salaki bakabwana en réalité yemoko ici pechanga na le kata lobelo ni saki bakabwana ina sila bisalu aya lobate
ye moko pe sila bisalu o babengi mama mama na biso kaka Silauka ye moko pe nanu aya na ndite la télévision pe ta ya koloba kingala ici pechanga to kabona pona boy nanu ti mais ce qui est auto yebi ke bazala kalisus ensemble ti ce qui est sûr tebi ke bazala so ensemble te bakabwana wala kutu to marché ba moté bakabwana na bango. Alors tout mona ndenge batu ya Silauka nde bakoma kosela ici pechanga be mission la famille tous à la claire non tout mona batu motika balamuki na bakamba bandi kosela Silauka ba be mission na part de ici pechanga non ba biso soto sala rango c'est parce que tout le monde trop c'est trop silence exil pechanga elle ne parle pas alo barana ete ba makambo chinenge le kaka alors batu bazo ko s'acharner na toujours nande pe to kota makambo ya belle vie nande pour moi un mot to sala be mission pe ya pechanga parce que tout le monde qui a celle contre tous. Alors la famille lelo yemoko ayoko bimisango na poisa ici la bimison na poisa koyoka maloba koyoka ba dur ya oyo bimi na kati ya vidéo oyo ezaki ici la lobby yango donc mama muteke asalela ye ekiri bakabona na bango fallait bazana ba mutu na mutaza na ngambo le mutu mutasa ba faire na ya sala ba onyo na ende tolobaka non mama muteke a préféré ki azwa batu banda kosela ici be mission pardon banda ko kundula o ezali vie privée ya ici ba kundula o nyonso ezali akala ba les passer tout pour na ko finga ici pour na ko seli ba campagne mabe pour na ko seli réputation na la famille tolo ba kendeni ni batu msu ba kolo ba ke pourquoi bolobi kaka mama muteke mama Silauka nde mutu a tindi batu bani oui ton nyonso ba mama Silauka tindi batu parce que batu wana o bazo finga irfil batu wana o ba finga papa Elombe batu wana ba finga Belvi Kandila patron na o lelo a Paris na chaîne wana o po izala lelo ndingiza batu wana kaka batu wana ba fingi batu tout internet Silauka azalaki wana pona ko ya ko pesa bango balibanga le tolobaka bwaka ki bango et en plein vraiment film vraiment zo le ka bwaki bango tout atika ki mututi donc bamsu non kuta bwaki bango ta ko bwaka bango parce que bazana tout do bon boz ya libanga la bango po anini basela ke musala kitoko nde ba ko finga batu na internet na réseaux sociaux donc tellement ki basela Silauka musala kitoko yango esena ki Silauka sa nini abwaka bango bande ko tozala franc et tozala vraiment franc si ayaka ko bwaka bango c'est parce que ti abwaka ki bango c'est parce que basela ki musala kitoko musala basela ki ya ko finga bande ko na ye précisément de ici ya uchi koloba ko finga ici aussi bakabona na bango ozomwa eza clair et net donc mutu mobo yende nga zaona ye moko abia kokate ngai fona zo batu pena batu basala musala nga zaka lokwa na bomba minanga parce que abwaka ki bango soka abwaka ki bango te tonga tolo bakete ayebi nete mais lokola abwaka pena bibi misa abwaka bango sela bomba libanga en tout cas to confirmer que oui asepela na mafinga wana yende mutu azala base yende mutatinda bango bande ko to marché ba moto to marché ba moto pardon eza clair de loko kutu ya ko wanga na tope ya ko kanisa 2 fois 3 fois eza nango wana ti eza clair ala ki sa position na ye ala ki biso vraiment que oui batu wana baza ya ye nde ba finga kapya batu wana o nyoso basala ka wana asima yango ndima yango wana singa ki fallait abwaka bango pa confirmer le bino ke nde basala bongo en tout cas ye vraiment asepela ka bongo alors ici la lobby est simbate j'espère que bolani maloba ici parce que les minutes on a maloba eza ici là parce que ici la vie sont na pambata avion eza le quoi ti yende mutu avion pa lobby kati na ye biso to yebi ndenge kendaka na ba TikTok soko ti mutati eloko to yebi ndenge kendaka alors ici la lobby aza kunati basi bakabwana na bona Silauka mutu na mutato sa chemene mutato sa vine maintenant pourquoi yo okende kozwa batu oluka batu yo Silauka ozwa batu osangisa batu ba o baza vo même benemi no balingaka la bango kutu yeti déjà banda kala oyeba ki peke balingaka eti tant bozaki ba camarade mais yo komi associé na bango pour que kaka bo se basalela ye be mission ba banda ko finga ye
mais alobi bolonga ye te wana ezanga te ya maloba exil boloba ke ngane mutu na lobi ezanga te la famille. J'espère qu'il na tieli bino poso bokoti na TikTok na yebino mo bomoni ndenga publier ezanga te po bino bomesana kaka koloba o boye sa bino nga na yaka na likambo na moni na yaka kosala analyse na nga na likambo na moni donc na yaka kosala analyse na nga par rapport à maloba o exil ye moko ache a publier na vidéo na ye. Donc maloba na ye eza clair net maloba na eza kuti loko ya olongola te ya kobakisa te alobi pour sur les réseaux sociaux biso moto yebi moto di o azokende na ye akendaka ne bongo o pe balaki ba camarades tout le monde a ici péchanga la dinana tout le monde qui na belle vie candila patrona tout le monde qui na ba Laetitia momelo tout le monde qui na ba tino bana très bien mais na sila o ko balaki ba camarades ya makasi bazala li souté contexte izala souté yango na lobisko par rapport ya bato nyonso basalaki ba émission yango yeko yebisa bango. Donc lokola sila ou comme tatinda abino bo sele ba émission aluka bato nyonso wana basale ekiri po ka babe sa réputation ne po basambusa po basala nyonso bakoki kosala ye azakuna ti wani va message ici là abiye azakuna te bolamba bolia bosala soki ndeni exil pechanga sa nini azana yekuna ti wani va message na vraiment aza clair na message na o atie donc tia mona ki maloba o vraiment ba ki nono e bongilinga o penanga ifuna tia yango eza yanga na o nyonso ezali koleka sur les réseaux sociaux yango moni ici la préféra qui a publié boye pour que biso ba o to zwango comme matière to ya pe ko sala ba analyse na par rapport et ya maloba wana parce que wana nde musana biso babi analyse de cop na biso boyo ka goût babi analyse de cop na biso donc ils ont te ko sala analyse donc ici la zone est clair bande kolanga siko comme conseil ma muteke so bokabana bino mutu boyo ka na binoti c'est tout non qui camarade peut si la kate qui camarade ici si la ngo kala siko pourquoi yo zaki mutu muba tande ngo mona ande ba kenda kana muninga bonga ta bokabana bino ko pe ko pekisa bango te botikaye ata to kabwana biso en tout cas botikaye to daki na ba bon souvenir ba bon relation na ye ata to dans son musique en tout cas botika bolobila su yete tu pouvais faire ça maman muteko ko salango si réellement daki motema malamu okoy ko salango mo salango te poani na munoko loko ba jira ba fanité maman ouais ranson kutu les rois de la forêt ou avec na ba shegi a jira na ba shegi bongo yo koko gérer te non aka kimtama be olingi te c'est pas que ba jira ba fanité parce que soko lancer message ne peut ba fan no ba yoka tout ce qu'on ba makam susu bo ba jira ba fanité le ba teso ba komika ba jira ba fanité ba botika plutôt vanda so ki bino boko ko gérer ba fanité ta ba to ba jira ba fan na bango alors bino ba fan ne pena ke boyo ba tosi pe une grande partie ba tosi bon mon pe ke salami donc bino so boko kaka koloba na ba fan te ba yoka bino wana le bino on a pena bino est la maman chérie ben vi quand la patronne agera ba fan ici pechanga dina na douche baby dina na douche pardon baby ba fan na wande ba kinda donc kitoko makasi vraiment boyo kagu non boyo kite ya ce n'est que le début balobi ce n'est que le début balobi wana ici pechanga mobutu na bango alobi na kaka vérité balobi vérité ezalaka moko vérité ezalaka moko soko bandeko mosusu bo bandeko bazokabwana bo pourquoi pas ki camaderie ezalaka nango esielo onyango esila te na mokili soki eloko esili bo comprendre ke eloko na esili et pourquoi yakoluka kolukele ba problème yakoluka kokundola makambo akala bandeko na nga na lobango med fois nani na mokili o azanga passé ya mabe nani atombola musapi na bino bato ba ko sela ba ici les missions ya ba passé na bango ba belle vie ba dine ba passé na bango bino bozangi passé c'est parce que boza boza bato boza ba artiste te yango ya bino bombama yango ya bino za ko bombama ya biso nyonso toloba nani azala ba problème te na ndako nani azala ba problème te nani asala mabe te na vie na ye
nani aza na passé ya mabe te na vie na ye atombola mosapi nde balobaka na yesu alobaka na mwasi ya ndumba atombola mosapi aza te donc tokokotombola mosapi te mpo toza te. Alors botika via ici pechanga tranquille botika ye ndenge ademiraka na ye ici aza na chaîne aza na bachaîne na ye aza na bachaîne to akotaka bafilme rien mais ti lelo osala kombo donc c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Alors créer babiloko na ye naloba ici aza battante moko ka lokwa bevika donc senti que ba femme moko ya chance ba pena ba femme battante o bebi ko luka na vie. Oh, bah, tout ça, ma casse, on a été au Canada, bah, coca attaqué. Mais bah, ici, le péché, on sentir que, bah, ma casse, baby, ko luka, bah, tout baby, ko luka, na vie, bah, ici, le péché, bah, belle vie, quand il a patron, bah, il a douce, bah, tchak, à mon tout partout. Aux hommes, mais dans bah, tout sous, bah, tout coup, bah, c'est les bah, on va comme un bon métier, les lotala. Ya, faut qu'on y ait belle, bah, tout, bah, c'est bon, mon lame, mon coup, bah, qui peut, bah, on tout, bah, c'est les qui, bah, zalata, les longs, bah, zali. Basala te loko basali lelo babenga mpe ba irsi babunda ba omo quoi sans soutien à moto quelconque ba bunda osati ke muto obunda to gi mo asali mo salon de coiffure asali mo loko boye moni na ba mama bengsi moni na ba mama pesi ba mama ba cadeau asali osati ke muto obunda la vie c'est ça ba grande dame ba ngonde ba grande dame me ba ngonde binote binote banda le ti lobby en tout cas. Voilà mon boutou, merci beaucoup en tout cas, la malobano, en tout cas, ça nous va droit au cœur. En tout cas, la famille, beau partager, beau aimer, beau s'abonner, hein, et que ça l'a bien, beau commentaire, ça l'a TikTok, et ça l'a kinala la TikTok. Famille, beau ta rendez-vous dans ma film et la biso. Voilà, quant à moi, je vous laisse et je vous dis bye bye.